Cuisine Yannick TV, Ndemakamu. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Pas gentil? Ah d'accord, désolé ma copine. Désolé, t'es grave, désolé, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Ok? Je fais l'appel vidéo. Ah d'accord. Non, t'es grave, désolé, s'il te plaît. Laisse-moi un peu, je parle avec Cantine. Ok? Je ne peux pas parler avec Tati. Tu veux pas parler avec Tati? C'est pas grave. Je Hey, donc, je comprends, c'est pas rigolo, je comprends, c'est pas grave. C'est grave, moi, dans ta caméra, pour toi, la qui s'en. Tu as la photo, tu as la qui s'en. Je connais pas Molière. Hein. Et là, tu sais que tu fais des choses, hein? Tu as 5 ans là. Mais... Tu vas dire tout à papa. Parce que maintenant, tu vas dans la zone de ménopause. C'est bon, laisse-moi, je parle avec Tanti. Ndoko Boni, oza bien, hein? Oui, naza bien, boni yo, boni bana, boni papa. En tout cas, Nzamba zo batela. Nzamba o batela. Oya motu ya ngwana pema na bomo ba mama mike ya vie to affrontant au cas la réalité à vie. Ah oui, hein. Mais en gros, tout ça vraiment très bien, Nzamba zo batela. Donc pas passer mais que tout va bien. Tout va bien avec Jésus, c'est ça. Tout va bien avec Jésus, c'est ça le plus important. Tout ça na bo souffle aujourd'hui na tonga lelo ya onde leki motu ya po ebele ba leki ça na mbongo ba leki so na mambebele ero ba osomba pe ma biso aujourd'hui yango quand même to ba ka gloire à Dieu. Ah, c'est ça. De janvier à novembre ezangolu. Ezangolu La sélection na etozaka tozobima donc tozolika ke tozaka na sélection tina 2023 tozana. Donc avec Dieu. Avec Dieu nous ferons les exploits. Amen. Ah. Là ça moi en direct parce que les abato balinganga on va eba na musala nanga balukanga kenda wapi oui donc yango temps à temps ninga mo conseiller ngabi temps à temps donc ba réseaux sociaux ça na pour ça en direct aujourd'hui à moi 20 minutes 30 minutes sur la ba fa na o balingaka yo ba réclamaka donc voilà tout ça on a dit sur à Rezali mais sauf que na poto moyen exécuter ça na ngeza penza parce que nga na Suisse awa ba comédien ba ça vraiment de l'été c'est ça aussi le problème ba comédien ba ça donc so na ngina jouer fona que jouer na France mais tu peux na moi na ndako donc tangwana ça na ngai mais temps à temps so na ke na ngaki dès la hauteur que la fois passée na exercice na joie qui n'a pas Bellevue mbalo peso na otoki na ville la fait na jouer pas si là mais tant penser permettait te l'air au penga ngala kende vite fait mais là voyage-moi la vie c'est ton titre et film beau joie qui comment Maman Lopango. Loboko. Maman Loboko. Okay.
oyo bakata banda kokolamba te. Ah ouais na taika premier épisode nanu pe na zipe tante na musala. Oui, na jouaki yango nazalaki mwasa elko. Voilà. D'accord. Mais tout reço nzambe asungi nga na kesu Kinshasa. Na ozwe sikoyo pa na nini na pas sila. Dior mal. Nayeba makambo te nzambe na nga. Zela. Na osala ndeni yango. Normalement, je crois atteindre invitation, il faut accepter. Na accepter ngo api nzambe. Na sebo kota ba cadeau, je crois. Ah, kota ba cadeau, hein? Tala kota ba cadeau, ce qui a télémionate. Na accepter. À matière. Yo! Ibenge. Hey, abajo, abalula. Ibenge de moi. Aïe, Dior, double Dior. Yo connais ma copine nga bwendenga nini. Pourquoi yo ke baby saker na ye? Tolinga na ye te. Mwana menopause. Mwana menopause. Tolinga na bajete. Yo kale kuna. Topese mutu makasi. Yo ebi écoute. On va occuper au salé. Bonsoir. Le téléphone, tu vas prendre le téléphone. Tu vas prendre le téléphone blanc là. Va prendre. S'il te plaît. Non. Si t'es grave, je dis s'il te plaît. Bonjour ma chérie, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est tranquille. Bonjour maman, Bonnie. Bien, Bonnie Okuna. Kimia Ndamba Zobatela. Amen. Le plus important, kaka Kimia. Yango wana. Pesa bino mbote atikela biso bebe na biso monopause tranquille. Tolingi ba problème te. D'ailleurs, il faut conseiller à camarade à Mouta, alors moi, je laisse un pétage. Talaka âge tozwaki ye mama bondelela biso ye kaka twana shwate nyonso olinga sala kaka ya ke ga na tendresse batambola nzoto moko te ye tendresse ela ete ye so osala tendresse secondaire na olokwa kini esala matonge faut ça de temps en temps une fois par semaine en tout cas copine moko conseiller qui Abel n'a pas bongo. Abel n'a pas bongo. Il faut ça la temps à temps. Il faut ça ralentir parce que les fans ont belé. Lauriane la perle. Aligna Kota. Amanda. Yamba Gloria sur la perle. Lauriane la perle. Okati lisu ibenge kosela TikTok nangi mukolo pasi Ok, kacha lisu kilabi yamba Gloria yoke wapi yamba Gloria paga place oyambinga nepongo yekoti sape mutu mosusu Gloria na yambi yana koti TikTok na menopause na âge à retraite wakokomi kozanga mawa Bonjour. Bonjour Lauriane, ça va? Ça va bien maman Manda na bengi nengene biso lo mona banda luko biso depuis kala depuis naza na Afrique. Oba ma copine. Na linga ko mingi moko nzima te. Obi linga ko makasi na bina linga ko makasi vraiment na nda olingo makasi théâtre so na otala so zate na olinga mote na otala continue ka ko linga nga so como linga na le passé mabete linga nga ka ya musala ka bola biso na linga ko penza mote de na makasi te na ebite
Ah bon? No bien, no kokangate. Na ko na set. Biso toyoka ye bien. Yanga na bandi TikTok na ménopause te ya. Faut comprendre. Koma kasi ya manda olinga te depuis kini. Elle na ye poto sikoyo nazaki so na kio somba CD na Château Rouge. Omwa kamba nango esanga me yo mpona ba CD boye po ani nesenga bi te parce que na mutu mona alingaka aza na kati donc soki aza te na théâtre ala na otala na nga te namona kitoko ya théâtre te. Ah ouais? Ah, c'est gentil, hein? Parce que il faut tout le bateau, tout le pendant que tous en vivant, quoi. Non, nous vivants, parlons-nous. En tout cas, merci beaucoup. Tane moko témoin et puis na sens mo positif parce que mon kilo comme on pas ma bé to e ba to hypocrite sur lingio te donc parmi abatutu mon kilo ya public mais 100% il y a l'équipe. Bola moi l'équipe peut-être témoigner pe bola moi mutanga za vivante. Amen. Mutumoko bola mu bien. Ton na benga ke ibenge donc a contribuer belé na bomo ina ngata na za te nzambe na lola yebi o ya contribuer. Amen. Yanga ba vraiment na oleka occasion te lokwa na monya la ngavi. Ah, c'est la biso ta ba live mama to mona kawata. Te sikolo kwa boye na no sasa so na no koma on a page na temps en temps que jour tel boye na olingana kota o nyoso ta lingana to kota to solola c'est comme ça parce que ko passer ba émission to koma boya na biso passer boye ba kati e komi ba polémique en tout cas to banga ya libana na zone la ménopause na ja ménopause wa ouais libana na ménopause ba te lango jalousement te mabete. La question au monde en tout cas, son moyen zali, son rokitanga te na mekanga mona mikitisa comme ça bande comme tout souvent au kota. Ya komikita so komikita na kutumia ko kutomikita ponga kutuana vina ngate. Bon, la pota la on a noa. Ah mikita kaka yaya. Parce que so landinga pas. Mikita kaka yaya. Nga pena kita o matisa pe batu. Ouais, j'ai son téléphone dans la bilon olamba soleil bi makuna Ma Clara. Zela zana kotisa na kotisa Dorine. Zana kotisa ka bato en déjeuner. To sola ka on sait jamais. Dorine olingi nini? Dorine nga kota. Na koti siège. Yeso koti ta obeta nga pardon. Na koti te fina bien. A koti te. Na nute. Oh, na koti si o. Te na koti te na bimite. Dorine. A koti te Dorine olingi nini? Dorine olingi nini poupée Barbie. Bonjour. Bonjour koti na nga yebe ibengela nga. Tibe. Yesa conseiller na Barbie, Dorine da Barbie na conseiller. Là, la scène qui conseille. Maman, vous allez bien. Charlie, Tola bien, ma chérie. Soko de côté ngante konenge na signalé là il faut ekatani bamo. Obi? Oyoki. Dorine, volume tu ba mama téléphone, volume e bimanga bien tenteli. Ponga na benga ki appelle ekota ki yangwana. Donc faut kata au bandeli live. Te batu ba yo kenda sala ka boya yo kaka bongo na aja meno. Swabilo no ala ka boya ka. Bonga swabilo ko. Diore elo mo la tuna to dernièrement ben na to c'est la perso ka yo sa inga stinga o ko posteler ngate. To sala na privé. To la mo le privé. D'accord yanga ndeko. Privé. Maman, maman.
Dorita elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai kosi na yuda elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola mobundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka